oyo lisusu na ndenge basalaki messe na Congo kuna, messe de requiem. Alors, princesse, reportage, please. Massacre ya week-end moleki na ville ya Beni, province ya Nord Kivu etiki bakinois indifférent te. Kolandisama 3 jours ya deuil national décrété na président de la République. Ville province ya Kinshasa ebongisaki mercredi 18 août cérémonie ya recueillement na place du cinquantenaire na boulevard Triomphal pour na kotalisa bomoko pe kokabula mawa na ba famille éprouvée. Bakonzi ya ndenge na ndenge elongo na bakinois batikaki ba gerbe de fleurs lolenge pona bango ya kolela bandeko oyo monguna asilaki koboma. Kolongo à place du cinquantenaire na boulevard Triomphal, messe de recueillement et salimaki na cathédrale Notre-Dame du Congo ezwami na commune ya Lingwala pona kotika milimo ya bandeko na maboko ya Nzambe. Na maloba na ye gouverneur ya ville province ya Kinshasa André Kimbuta Yango atalisaki bomoko o ezali entre peuple kinois pe baya Nord Kivu pe atelemelaki ba massacre barbare oyo. Na motango ya 104 personnes oyo banguna basilaki koboma bana ya Congo RDC mobimba pe bakino en particulier bazali kotelemela makambo ya boye pe basengi na bakonzi basala manso po makambo ya boye emeka kobandela te na mabele ya République démocratique du Congo. Tolobi Thibaut Koyoka. Alors, welcome back sur Welcome TV. Comme nous sommes en train de parler, tous à sujet à ma solo et à Béni, parce que nous sommes en guerre par les terroristes au Bazali, Banguna et Congo, Bazolinga, Mboka et Bongate. Mais tous toujours plus que vainqueurs partout, nous serons parce que nous avons Dieu. Nous sommes après massacre, les cas qui n'a béni, nous avons une image dans l'Aksabino, le chef d'État a invité tout les partis politiques bakutanaki pona kosala ke basola pena masolo pour cesser marambo ya guerre aux le Canabeni faut ici là parce que pour le moment il faut mission na biso nous la focaliser na bandeko bazokufa na Beni parce que baza bandeko na biso ba congolais to ko vanda ka boete to raisonner ba makamu il faut to raisonner pour la sécurité ya moka tango batu bazoluka kimia ba ennemi ya Congo bazoluka ke bacha distraction pour na ko bebisa pour na kobebisa mémoire ya ba congolais pour na okanisa ke non moto azobebisa makambo et ali moto songolo alors que pays oyo ezalaki déjà divisé depuis longtemps depuis na temps Mobutu pays na biso ezalaki déjà na guerre alors mais toujours ça la surtout alors les chefs d'état ça la tout pour na ko sécuriser alors on a la sabino moi image bon na Obemina ko président national pe azaki na meeting na ba parti politique ba kutanaki pour na ko meka ndeni ba ko sala pour na ko le Kabisoni surtout ils ont opposants, ils ont besoin de tous ensemble pour sécuriser la paix au Béni. Alors on procède ce reportage, please. Kufatana na mambo ile ilitoka kubeni gisi bandugu wetu baliwawa ndio ile ilituma ba députés nationaux bale ya Nord Kivu kwenda kukutanika na president ya Assemblée nationale Obeminaku juu ya kuzungumuza mambo inaangalia situation ile ya Beni. Kutokea yabo moyo wabo alipita na kusema ki president ya Assemblée nationale alipresente ba condoléances yake kwa familia ya bandugu bale bote balipoteza bandugu yabo na mambo ile inaangalia este surtout kubeni haiko tena vita moya classique ama loyal inakuwa ndio terrorisme ile mutu moya akalamuka tu yake anabanya machete mupanga shoka kwanja kuua batu haiko mzuri sana cho ile alipita na kuongeza na kusema ki president alibalaka ki atakutanika na gouvernement juu kutafuta solution kumambo ile ya Beni et surtout atatafuta namna yote apite na kueklere pia Assemblée nationale juu ba mettre fin
kuba mambo hii inaangalia este parce que session hii ilitoka kupita ya parlement ba recommandation ilitoka mingi sana juu mambo inaangalia Nord Kivu surtout kungambo ya Beni. Alipita pia na kiongeza kusema ke balisumulia vile juu mambo inaangalia chef wa Chimbulu ya groupement moya ile yeye anaisha kwa ndio kule anasema ke yeye ndio kuna renye kule a maître apende tena kuheshimia leta iko nafanya fujo ya mwende mkaone huku aisha kamata batoto kidogo juu ya kubatia kwa milisi yake de façon que bapita na kubafue mambo ya leta balipita daye na kuwa colonel moya bana sakaje bureau ya seni police njo ile président assemblée nationale aliba rassurer que mambo ile déjà aisha bandikia esandikia gouvernement de façon que bapita na tafuta solution juu bamalize mambo ile ya Kasai Central. Ni kweli. Alors, welcome back sur Welcome TV. Comme au monde ba image que après ba massacre wana bomoni obe mena kopé akutana ki na parti politique bango nyonso basala ki ensemble pour na koluka vraiment qui mezala. Alors ba kitaki sur le terrain na kati ya Beni bango tout ba matata ponyo bomona ba image après ba matata ponyo notre chef d'état bazaki sur place na Beni pour na koluka qui mia vraiment ekota parce que tolingi vraiment mboka na biso photo cesser Bamakambua onde sotozomona banguna ce sont les ennemis bazoluka netike ko bebi samboka. Alors le Congo est en guerre, ezali guerre ya bazoluka massacre. Alors nana tango loko moko pona ko parce que makamundi na bike mingi za pona communauté internationale na bike bazolanda partout, nous sommes en train de nous suivre. Alors Joseph Kabila est vaillant, l'insécurité à Beni finira bientôt et les routes sont en construction. Dire n'importe quoi à sa personne, c'est un manque de respect. Ce pays était pourri depuis la mort de son père. Il ne fait que se battre pour le développement et la sécurité. Ce n'est pas encore totalement réussi, mais il s'y met quand même avec beaucoup de contente de ce qui l'entoure. Tenez, il avait commencé par la 1+4. Il les a vaincus avec les massacres qu'il commettait chaque jeudi à Kinshasa. Tous ceux qui les soutenaient sont devenus ses opposants, mais ils ne lâchent toujours pas. Même vous, le peuple, vous ne cessez de l'insulter jusqu'au point de jeter des pierres sur son convoi. Quel autre président supporterait tout ça? Est-ce au Rwanda voisin c'est possible? Même aux États-Unis, c'est insupportable. Dites tout ce que vous voulez de lui, mais un jour, vous me donnerez raison, parce que moi, je suis en train de prier qu'il vieillisse au pouvoir. Congo, mon pays, Joseph Kabila est mon président. C'est d'après votre humble serviteur, le pasteur, bienvenu, mais ça, les prières n'anga ezalike à vieillir dans le pouvoir. Je suis kabiliste, cadre de PPD, communicateur de la diaspora. Un jour, vous allez me donner raison. Alors, on dit aux bateau bazoluka, mbuka na biso do balkanisation mbuka na biso, son abina tanga bakomo na bangwa lelo, l'emsomo na lobi na legalité. Donc, ce n'est pas le chef de l'État, ce n'est pas bateau bozo kanisa. Alors, on dit au lobi na bomona ba image pour nous montrer bino que le chef de l'État est en train de se battre pour mettre la paix dans notre pays. Alors, ceux qui les l'ont dit aux autres, ils ont la vérité, mais moi, ils parce qu'ils ont peur pour na batu. Parce que pour parler du bien d'un chef, le est commis un grand problème parce que bato bazosala mabe bazaka na kati wana bazaba ennemi en Congo. Parce que nazana ba secret belé o ngamu nazana bandeko mo dernièrement ba elinga bandi ya président oyo ya Moïse Katumbi ba secret na ye caché mina ko laksangwa te c'est grave onga siko na moni mais ndeko na lobi que no passer le kisa ezali ngai na sali image on a passé na ba preuve les secrets cachés de Moïse Katumbi mais nabi non ici nous sommes à la télévision makambo eza grave na koko tia ngote parce que ataku to pesinga millions je ne peux pas le faire tant que pasteur alukara kimia. Mais nango nazo sabino ke tolobi ke bato ba kumisaka ye lelo ba koma ba opposant na ebino neso bozo kanseza ba vanti mais bazo sala ngo ya solo pour na ko détruire bomo inaye parce qu'ils ont compris que azali muto nzamba tinda ki pour na vendre ne sikana
que les Congos étaient déjà pourris depuis qu'on atteint à Mobutu. C'était déjà pourri. Ils étaient déjà à Kokabwana. Ce n'est pas aux hommes qui ont Rwanda, non, Bango te. Kagame Koutou te na lobaki dernièrement que Kagame Koutou a bango nyoso balina bango bazana ba Congolais. So na biki na tangeli na yibi ba komba ba pays wana o bazoluka ke bachaka ba financera pour na bitumba pour na ko déstabiliser peuple congolais pour croire que non le chef de l'État a so sala musala bien te pour yango moni bazo sala ba tuerie wana eza ba guerre. Mais les guerres wana aussi là si nous sommes ensemble. Si nous sommes ensemble, nous sommes se réunir ensemble, tous solo là ensemble, tout tiki ba divergence na biso ezala ba opposant, ezala ba tu ya majorité, tout vandi ensemble, unis dans la paix, tout le but que nous tous se focaliser. OK. Leica Mobile's offers are becoming better and better. Our UK Plan 20 is now available for just £12. Get 1,000 minutes, unlimited text and 2 gigabytes of national data. You also get unlimited calls and texts from Leica Mobile to Leica Mobile in the UK. To buy, text 12044 to 3535. Order your free SIM at leicamobile.co.uk today. Terms and conditions apply. Leica Mobile. Call the world for less. Heston Hyde, West London के सबसे शानदार होटल्स में से एक, with 303 air-conditioned rooms and suites, one of the largest banquet spaces in London, meeting room for up to 1200 people, conferences, musical function, weddings या कोई भी gathering, मनपसंद भोजन, शानदार आयोजन और बेहतरीन वेन्यू, 400 गाड़ियों की पार्किंग के साथ Heston Hyde. For bookings, call 0208 572 1818. Energy price slashed. The uplifting drink to get you through the day. Alors, welcome back sur Welcome TV. Alors, comme j'avais dit que le Congo est en guerre, ezali penda guerre, ndengezala komona bamboka bazana bitumba. Ce n'est pas guerre wana oyoza ke binole subozo kanisa ke ba pays voisins bazali na kati ya guerre wana pona koluka déstabiliser les pouvoirs en place, non. Alors les pays voisins comme nous avons même les Rwandais, Bamboka, la Nostuana, Bazan a besoin de tous ensemble parce que le Congo c'était grand pays. Le problème c'est quoi? Dans le moment où il y a besoin de Béni, Bazo Koufa. Et dans le moment où il y a Congolais, il surtout majorité présidentielle, opposants, combattants, il faut que tu aies parce que Baosala Moussana Bango vraiment malamu parce que nous avons prévu à l'Inde Bakim Sarabatwa. Ils ont vraiment Moussala Malam Baosala. Nous sommes surtout ensemble, surtout vendir ensemble pour la tacler. Banani Bazali derrière Bitumba ya Beni. Nako se tacler les années ni se bamoni que to sangani. Bisono de se soutenir ensemble. Donc cela veut dire de soutenir notre chef de l'État, Azali président à Congo. Se soutenir yé, bisotou pour mettre la fin na Bitumba wana. Au mona bateau bazana bazali ba hauteur ya Bitumba wana. On comprend que les Congolais vraiment couli spirituellement et puis couli na politique, kokabiso li sousouté. Donc pour moi bango ezali que pour montrer que ceux qui bazo sala ndengwana ba bi que ba Congolais ba kosilika, ba combattant ba kosilika, ba banda kotake, ba koloba non, c'est le chef de l'État qui le fait. Je vous dis que ce n'est pas lui nazala ba preuve oyo bato ba osala ngo, mais je ne peux pas citer les noms ici parce que nous ba oyo ezali télévision suivi partout dans le monde, FBI Zota Labiso, partout les télévisions, tout le monde est vrai, et puis, tout ça, la maîtrise de l'Obama Soussou. Ah, les Londres, on a une bande, il y a une réalité cachée, il y a président Nabino Bozou Ngabucha. On a l'accès en côté. Ce n'est pas dit que nous avons je suis contre Makambo Sala. Mais Nabina, on a l'accès en côté. Mais il ne m'a pas corrompu. Mais nous avons contre lui, nous avons lobby en gros pour Bomona, que nous avons nabengaki président na bango o azalaka awa King Vu na biki tala bandi ya makamu na bino oyo président na bino bozolinga tala yekuta salabo na zana bandi wana nyoso tu na zana ngona lekisa abino pasa bondelinga biko lekisa te ozomona siko ke ba réalité cachée mais muto asali yango mes bisa biloko ke asali na ndako alobi na ba preuve abimisi mina eza ngala ko loba ke lelo soki nganda lobi yango lensi peut-être ba ondimba pour nganda pa loba ma ba comprendre bien te. Mais il n'y a pas le bien, mais le la source, et bimi pas naïe, n'a bu, et ça a un impact parce que
ekoyoka na biete ya lingeli kaka na télévision parce que tango bato bakomona na bi non moi je suis passé nazoluka pe tango mona nga nazalaka pour président ce n'est pas oyo makambo kumusana lukaka pe